namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba eboli na maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe abarize no maluka imoyo. J'espère que bola muki malamu. Na kote na nga pe ça va, nzamba mwasi kola musabiso na makasi kimi ezali bongo bino na kote na bino kuna ndenge nini. Merci mingi na bino sito bo disposateur na bino pona kotala to pona ko wa bino maman Eliane Nitu na pesi bino en tout cas merci beaucoup. Na bande konyo so bo disposateur na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka oyo wa bino maman Eliane Nitu ayaka ko yebisa bino. Lelo toza déjà le 26 avril 2025 to pesi nzambe merci. Pourquoi? Parce que kolala kolamuka ezali habitude de la vie ne nous appartient pas. Vie oyo eza bato nzambe tata. Yango ta tolala ka toyebaka teke to kolamuka. Ezaka ka ngolu o nzambe asalaka biso. Mena mukola lelo ndo tolamuki bo. Epe na bande ko muso nzamba sepele ki azo pe midi mona bango pe bakei. Donc toyaka na mukili mutu na mukolo na ye. Toyaka na mukili toyaka ko tambola. Soki ngonga na yo koki osimizelo sanini ozongi epa ya nzambe tata. Mena ngonga ngotango ekokaka pona ozonga nzambe tata toyebaka te. Eyemba bande ko catholique. To milengele malamu nzambi toyebi mokolo te. Toyebi pengunga te obiso ba etokula na église na mbiza kuna église na mbiza ça sacrement et pas yo ki tozo baptême et pas yo pipe na zo première communion na ngai. Voilà bandeko vie o eza ya bisote kolala kolamuka o eza habitude te ko passer journée eza habitude te ko bima kozonga ndako ezali mon message te. C'est une grâce énorme que nous n'avons même pas mérité. Le ko nzamba zaka mutu abolingo nzamba mutu grâce ya mwana tango lamuki na tongo mitali pe mabomo bi nazo ya kolamuka ko nzambe merci to wela ka ko senga bambongo te to wela ka ko senga suki nini te mais merci wana kaka ya très important ya ko reconnaître mokeli na yo asili ko pesa mpema ya bomo. Likamuna za muposo to solane na za boye wa bino maman Eliane Nitu tango etani ndenge za mapso makasi boye na sel mo ba course na ngai na ngina lamba na lingina lamba na sala bite kuteko parce que lelo toza weekend lelo toza samedi papa lobi na ki poso kolia bite kuteko ekotinga koto e tuti lito ina ngai tuti motema na ngai tuti nga penza kibiu papa ki poso kolia bite kuteko mais ka pembenya magasin zati. Pourquoi pas na ki ndiko somba bite kuteko ya lobi ayoki kaka posa abi na yoki posa ya kolia bite kuteko ngai wana na lamuki na bongami nde tozo boza na beto solala na bimi na kina sombi bite kuteko na nga na sombi yango na koti avana banda kolamba bite kuteko na nga bande ko telefone elelaka te telefone eleli ndeko moko amosa benginga na maya misu aza kolela situation oyo aza ko vivre na kati ya ndako na ye ngana lamuki pona sala musana nga ndeko abenginga ayebisinga makambo oyo ye aza ko vivre na kati ya ndako na ye siko na lobi na lamba nano tuna partager na wana bino parce que soki na partager na bino likambo ndeko oyo eko sunga pe bandeko mususu po ezali kamwanda ko ya libala eli kambo couple eko sunga pe bandeko mususu botala bite kuteko na woto somba yango ya ndenge na lamba Alex Sabino na nango omoni na bandeki deja na sina kati bite kuteko nanga na sokoli yango sokoli bite kuteko nanga malamu naza wana pe naza na makayabu nanga po bite kuteko oyo na kolamba ngo na makayabu epu na kolamba ngo na mbisi yango oyo na sina tena kati ya mai. Mama Kongo lobike base mabala ndenge bazawana okomona ko chambisa mukie Mama Kongo yo bongo akochaka mbisa mukie na kase biloko espèce ka moi solo kaka moi ntunga moi mpimbo kaka moi réalité mbise zate base libanda ndenge bazawana ba dépensera mingi Mama Kongo yo bongo Mama Kongo boma kingai na na fenêtre na otala makamno so zolo basa libala basa mabande bazana bachaka mbisa mukie mbisa ne pesika moi solo mais soko ke pa basa dépend wana libanda bango bachaka mbisa belé pona
Mama Congo moni makayabu. Tala makayabu. Moni bitekuteko. Tala mbisi Mama Congo. Moni mbisi Mama Congo to chaka mama. To chaka Mama Congo to chaka. Mutako sa ote Mama Congo me yo yebi bambeta l'hôpital wana nde bazala kaka otosali ndenge nini. Mbeta l'hôpital za uta bokoko. Mbeta l'hôpital. Congo elle kamambisa koka te bandeko na ngai bomoni na bandi musala na ngana banda ko sala ndeko moi solo ko benga kinga na bite na partager na bino soki na siko partager na bino après na koti ko lamba na banda ko lamba mais avant na banda ko lamba boyebi ke wabino mama Eliane tu na musala na ngana sala ka service traiteur la providence soko za na posa ko sala fête neza la kitoko fête za kitoko lokwa ilumina ngamoko soki oyebi koza moto akanda kotala ngai te mpo kosepela no na ngai te soza fanatique révolté kotala ngai te soza motema keto kotala ngai te je suis la belle créature de Dieu voilà nana mosala na ngai nasaka service traiteur la providence avant tokota na lisolo mama toza weekend eza mokolo mwasi aza na ndako mobali aza na ndako mais sikoyo soki mwasi oza na ndako weekend mobali aza na ndako oyo atie elongi na Braza oyo atie elongi na Kinshasa communication eza te communication ezoleka te bozokoka kokommunike te wana ndako ya ndenge nini na weekend boye nani akobima mwasi moto akobima akende kotambola te mobali moto akobima akende kotambola na yango nga na tia na publicité service traiteur la providence soto si kotala la providence te kokota siko na kati ya mozindo ya lisolo ndeko mwasi oyo abenginga ndenge aza kolela na ntongo alelo toza le 26 avril 2025 yango nde toza na mokolo ya lelo totala la providence sima tokota en tout cas s'il vous plaît bolanda lisolo oyo tina suka parce que na suka na opesa bino toli ya pete Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, tu vois comment on a service traiteur, la Providence et Maman Eliane Nitou, daté de 17 ans, s'il vous plaît. 17 ans. De quoi moi ça binga? Maman Eliane, nana pour ça soit nayo. Ici c'est votre deuxième maman. Lipekananga ezana ngomo ananga. Soko mo attends ça na aja maman lisi ndombele. Oh ça na yaka na ka deuxième maman. Deuxième maman ya bino nyoso. Ki deuxième maman ezo qui peut agiter. Na sa deuxième maman ya bino nyoso tout botala nga je suis votre deuxième sans exception. Je suis votre deuxième maman. Maman Eliane, nal kamuni to solo la vraiment. Sko ngai na tiro na ngana za ke soki muto ana pasi na lingana yoka ye. Nakata kate. Atena ka okipe na koyoka nano azolo banini parce que soki muto déjà bengyo azana posa oyoka ye. Maman Eliane a problème ko etungisanga awa nini. Albi maman, ça fait 2 semaines na mobile nanga to zolo banate.
tozolo banate na mobali 2 semaines yango ata na lambi biloko na che wana akolia te na kocha biloko na lambi biloko na che wana tanda omkana tongo pona ki musala na kuti biloko yango eza na oka wana na che bongo pendant 3 jours na mona azolia te ngape na tik na bia na olamba susu te na tika mais likambo o toza ko welela nga na ye na yebi yango te eloko toza ko welela na yebi te so na tuni ka boni bien bon on se sent te point mais sinon on se soutient on se sent na mituni eza problème nini na sali nini olanga na tongo bonjour au peut dire bonjour azosa ya et tchenga mal à l'aise yumo makamanda ko mo okende ko lobalo bango libande zate nde baba makamanda ko bomba mes ko na ibina na ngai pa na mama Eliane ko yibisa na ngai yo po yo po yebi na ngai te o mona no ngate wiki kalika munanga kombo pe na pesi yo te yo moko kalika munanga na tunie mama hôtel o sele le kota bi mama nitu et le repenzo na ko se reprocher que na salié ezate na monika la communication e katani to komika binemi na mobali ko solo lezate azolia te eloko moko te azaka bongo bwana bana bi weto na bana mibale to na bana na ndako soko aya sakani ka mukena bana akoti na ye et puis azoya penza ndenge era ya kata utaka musala te loko aza déjà na kanda azoya d'habitude tango asisa razonga ka 19h mais ce comme goya ba 22h 23h jour la kuto yaki na minuit na lobika motema nanga batela kimia pona zo boya koswana yango na yako tuna mama est-ce que nanda ko libala ezalaka vraiment boye soki komikiti on a sina mikiti siti pona tuni yango problème nini pourquoi ngana yo mikolo ezabo pourquoi tozo sola te pourquoi zolia te alingi kolobate akomika muto kobima kozonga era alingi kobima kozonga soka uti musala banda zonga 19h soko 19h eza souté et comme 22h 23h minuit mukolana kuta late ki ya fête penza lati akena e fête azonga tonga na 6h du matin donc nga kende ki fête wana ezale ki na muto moneki na statut kwa zaki na fête azo sala ba statut na ye ba selfie na ye ko ki na statut ndeskale ki na nga monaki ayeba ya kanisa ka to kende ki fête biso mibale nda obi anga na to kabina la musibino ya bi ola msabiso la kisini abi ndeni fête bokinda ki ya bi fête ni obi na monaki bof kuna na statut te nga zo bina kuna bof abina kuna statut kaka babuka kiligale ya kaluji ya abina mona kitu bika nze mona ndeba chaka ba griffe ce qui griffe na nze papa we ba peta na griffe papa nini ba griffe nze mona beta na suka bi mais na mona ki na statut nga bika ke bwana fête habite na msile na habite na kende ki fête te kende mona ba camarade na ye na tourner les sous bien oza ko se reprocher le côté maman Eliane aza ko se reprocher le côté mais ce qui le kamongo ezali tant on a zo tune problème nini ndeni mikolo za boy pourquoi c'est indifférent pourquoi tozo solo la te pourquoi zo la te sans réponse parce que maman basala ka ndenge nini yango ya maman Eliane to yako solo la mingi na bino ba papa na yako solo la na ba papa pour oyo eza moi si muta se plaindre pour na mobali na ye yango na yako solo la na bande ko bozo tala nga ba papa libala oyo ezalaka pona moi cité ceux qui libala ezalaka pona moi cité bino basi boyaka ko bala nde bino mibali boyaka ko bala basi te tozali batu ba papa soko ozana likamu na molonga ni na yo oza mobali balobi l'homme est le chef de la famille le chef de la maison mobali azaka président na kati ya ndako moi c'est la première ministre mobali c'est le président. La femme, c'est la première ministre. Na kati ya ndako. Alors, yo za mokonzi ya ndako, yo papa. Tant oza na likambo, na mama. Mobali aza na maturité. Mobali aza na pose ya kimia. Mobali aza na pose libala na bango ezala bien ko sa ndenge nini. Akozwa moma ko vandisa mwasi na ye, oyo to bengi dialogue. Dialogue. Koyeba ko solola. Soki likambo ezali. Mobali ko vandisa mwasi na yo, otali mama moko boye mwasi aza na imera malamu yo poza imera malamu pesi mwasi na yo bina na posa to solola
okamati makambo eza na motema oyo eza kotungisa yo opesi na mwasi na yo opesi na mwasi na etala par rapport ya boye yango ozomona indifférence na nga so moi mikolo nalinga kosolisa yo te nalinga kolobisa te mpona boye peut-être moi ça ignorante peut-être à ce que eloko moko boye oyo epesi yo kanda lokola toza bato mpo awa na se ya moi nzambe aza te nzambe azali nzambe biso toza bato moya kotanga makanisa moninga eza te moya koyeba motema ya moninga ezalaka te alors soki likambo ezali eza ke yo moninga oza courage evandisa moninga solola na ye expliquer problème tala problème eza boye likambo eza boye yango moninga mikolo oyo naza boye moninga mpe so aza na mabe atali eza nde boye osilikaki to mpo na boye bo passer éponge bo sololi bolekisi yango eleki il faut koyeba ke bambula oyo soki oza déjà na 50 ans oyebi te combien d'années tikali yo po toujours kozala na bomoi kolela kolamuka oyo ezali grâce ya nzambe mpona nini kanda bible yango ezoyebisa biso ke butu ekuta na kanda te soki bible eloba na biso ke butu ekuta o na kanda te parce que nzambe ye mo abiki a tout moment koki kozwa mutu na ye na ntango oyo alingi sikoyo yo soko okufi na kanda okokende wapi soko okufi na kanda souvenir nini okotika nango mwasi nango na kati ya ndako to mpe soki ezali mwasi souvenir nini okotika nango mobali nango na kati ya ndako baprojet oyo tosalaka tolobaka toujours par la grâce de Dieu parce que toyebi lobi na biso te soki na kati ya ndako likambo ezali soki ata yo mpe eza yo mwasi vandisa papa na limemia na kimia bosolola boseexplike tala likambo eza boye nga boye na osepela te likambo boye ozosepelisa te likambo boye nalingaka yango te moningo mo ayebi ke eloko boye moninga na nga ayebi yango te alinga yango te soki oza déjà na baage avancé ba 50 ans patia 50 ans ti likolo eza baage moko te moto ozalaka na bakanda okoki kopike crise na se ya pongi na se ya pongi mosisa moto ekatani yo na se ya pongi zu eleki yo makasi motema bandi kosala bandeko nde bomona bato batambola boye na banzela surtout soki otambola na transport en commun kebaka so omoni moto aotambola keba na kotutaka bato oyebi te motema ebetaka na pili oyebi te aza na poche na ye moko atambolaka nango ntango oke kotuta makasi omemi ngambo moto akoya asa nini akufi basololaka na kati ya ndako basololaka mwasi na mobali so boza kodialoge te mwasi na mobali soki boza na dialogue te boyeba ke avenir na bino ekozala molai te ekozala mokuse soki dialogue ya te na kati ya ndako vie maritale na bino ekozala molai te ekozala mokuse pourquoi parce que moto oyo yokangeli kanda azomitona mpona nini akobanda koluka meme akende koluka motu mosusu libanda basololaka na ye oyo eza malamu te mobali na kati ya ndako mwasi fa koma camarade na yo avant que toza na bacamarade libanda mwasi na yo il faut la meilleure amie na yo mwasi na yo aza moto ofi bopartage na ye de tout et de rien mwasi na yo libala balobi kaka mwasi kaka te libala eza eloko ya bato mibale l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. L'homme, mobali. Bible ezoloba biso, mari aimez vos femmes. Femmes soyez soumises. Moi ça ça toujours na soumission pas ya mobali. Mais yo mobali, est-ce que recommandation ya nzambe oyo lobi que mari aimez vos femmes? Est-ce que tu aimes ta femme? Bato ba trompaka. Bato ba baby saka bolingo. Ezalaka mingi mibali. Parce que les infidèles na couple ezalaka mibali. Mobali akana somo teke na mwasi abima libanda akende kozwa mwasi mususu alongola bilamba asala na ebolingo bazaka na somo wana te. Mais po moka mwasi ya libala bimeke ko longola bilamba libanda seka saboya mobali andako. Ya monda ke longola bilamba libanda. Mwasi alingaka mobali na jamais akoko kende ko longola bilamba ne epa ya mobali mususu. Déjà, bino bato boza bo trompana no basi. Bozakana no na oba benyi infidélité. Il faut que tu bino boza la bien makasi suna ndako libala parce que ça na basi ebele ba kangi mibala mwana ba infidélité mais na vana ka libala nanga na bokola ka bana nanga za papa abana to sito balani na sala nini na vana kaka. Moi ça na motema ya ko supportaka. Mais balobi te ke lokwa zo supporter mobali faut sala ka makambo ko osala ka makambo mabe. Non.
Non, 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 non. Mabala mingi panzanaka peka manque ya dialogue. Dialogue est très important dans le couple. Mobali komisa te ka ke mobali bate. Komisa la kate na mobali po ya za mwasi. Non. Mutu oya zalaka intelligent par rapport à moninga nda sala makambo bien. Ta o monke de choses à mobali c'est ki mobali na yo. Ce qu'on est intelligent, o linga tenda kuna bino ezala na ba problème ya manque de dialogue. Il faut que nous dialogue. Il faut que nous solo la bien. Oh, moi, ça y est, bité. Yo, zo la moi, si. So, moi, ça, ça, kanda, kanda, oh, la bité. Kanda te. Ndako bonga na kanda te. Ndako bonga na koseka. Siko week-end, nde to a week-end, boy. Mon bali, oh, yako profiter abima. Po yebi ke moi, ça, kotuna te, okei, wapi. Po na nini, po, ana kanda. Ozo baby sa bolingo. Ozo bebisa. Ozo ko détruire santé ya moninga. Parce que muto azaka na makanisi. Muto azaka na makanisi souffrir na kati ya motema abebaka. Azalaka ngebungebu te. Azalaka ngebungebu te, azalaka ngebungebu te. Moi ça azalaka ngebungebu na kati ya ndako ya libala, soki mobala opese bolingo. Moi ça azalaka ngebungebu soki mobala azo respecter ye. Moi ça azalaka ngebungebu soki mobala olakisa bolingo. Moi ça azalaka ngebungebu soki mobala aza bien na ye. Yango komisaka yango to koma koyema nzembo ya. Tala ndenge na koma ngebungebu. Poye manzembo ngebungebu, fo azalaka ngebungebu. Kimia oyo mwasi fazala na kati ya ndako ya libala ewutaka epai ya mobali na ye. Parce que mwasi aza na kati ya ndako ya libala, mwasi azolamba, mwasi azokipe bana, aokipe ndako. Mobali abimaka. Akia kutena ba camarade, a déconner même akime malali na mwasi mususu. Mazoni na ndako ne comme si rien n'était. Mauti ko longola bilamba na et pas mwasi mususu. Azata na sonité akomona te ki ah ata moi reproche te ki ana mwasi na kesa la boy, baza mingi te. On a sepelé qui pasteur Marcelo le bakini. Pasteur Marcelo biso ki bozo tonga ba pasteur. Bo côté c'est na ba bêtise te. Po ye. Alinga ba protocole te alinga na église te so asi ko te ya. Azongi ndako. Ali kamango ah. Ba mo bali ndenga ba tout atolo ha. Eza wa pelo kwa ngo nzambe na ngai. Nazalaki na ngwa. Ta mo mamba papa ah bibo chaka na mamba ba pasteur te. Pastor namona kiona chile wapi? Oh là là. Namona ngosu tuska cha. Alibaki mwana mwa kitoko sepeli sekinga. Mama kalmolo mwa est bien. Baki ni. Pelo kongoko. Oh là là. Yeba ko pesa partenaire na yo kimia. Ezala mwasi pesa mobali kimia. Ezala mobali pesa mwasi kimia. Mais pour moi ça zala bien na kati ndako libala. Pour moi ça abimisa ba beauté. Pour moi ça zala a rayonner, azala kitoko, azala pe na motema bien, azala nesonga ko lamba, esonga ko sala nini, e utaka nde pa mobali. Comportement oyo mobali azala kanango vis-à-vis ya mwasi, yango za ko déterminer ndenge ni bolingo na bango il faut etambola. Soko za mobali ya boy. 2 semaines bando kange longi. Osolisaka moninga te. Moninga pa ye vers yo papa likambo nini. Ah bah bonjour. Na tira ko bla oliate. Non, il y a été. Et la question qui est, Oza. Il va moins gagner bima. Heureusement, Saint-Esprit a une mission. Mobali ya solonda lukaka kimia na kati ndako libala na ye. Mobali nda randaka moi sina azala heureuse. Pour moi sina azala heureuse, yo ne faut rendre moi sina yo heureuse. Si ko lelo to samedi, yo ko bima o kende ba fête na yo. O kendo tambo so meme mwana ya batu akotika la kati ya ndako na pasi na motema. Akei wapi yo?
aosala nini o aza na nani o non. Soki moto omoni ke okokoka vie ya komikitisa te kobala te parce que komikitisa na couple mwasi kana amikitisa te mobali pe famille kitisa kapa ya mwasi na ye mobali pe famille kitisa eza te poza mobali osali mabe omatisaka mapeka non mobali pe soko osali mabe na kati ya ndako ya libala il faut yeba koseexcuse to bande komona baparent na biso bapapa na mama na kati ya ndako omonaka papa ye wana azoya na super nzoka asalaki mama mabe ayebi ke nasaki mbeba pa mwasi na nga bapapa na biso bande kobondela bamama na basuper akoya na liputa ye wana asali nini apesi mama aye kose faire pardonner. Ah mama limbisa ngai ba oya mbongo baza kosombela basi na ba voiture limbisa nga pona mabe ba peso fungola motoka ba oyo ya mbongo ba bande kosomba na ba mapango mais ba mabala oya poto oyo ezaki mobali ozoka no charge ya mwasa 100% te poko konyokola moninga mundela asali biso ngulu mwasa kenda na musala yaka na salaire mobali kenda musala yaka na salaire eza ba effort na bino mibale ndezo sala ki boza malamu ba effort na bino mibale eza ke bo vivre bien ba effort na bino mibale eza sala ke boza la bien bo ko pe ko sunga pe famille bota ba effort à 2 personnes eza te ke yoka muto yaka na oh soki ezala ki neti tango kala ndenge ezala ke ba papa ba kenda musala ba soki okipe na ndaku akipaka bandeko na akipana na bandeko ya mwasi na ye on a dit papa na biso mais okomona te papa vanda na kaka finga mama na kipaka yo kipaka famille na yo te mais ba oya lelo oyo mabala ya lelo eza kutu te ke o ozano kipaka famille ya mwasi na yo te eza bomoti. Alors pourquoi konyokola moninga samedi boye faut bo vanda bien talanga bite kutu yango ti na okendo lambe yango bite kutu na okendo lamba kutu ya mosaka nazokendo lamba mpona nini mpona sala plaisir na molonga ni na ngai mon 1m85 monfu monkanda mpona sala ye plaisir po eza weekend alia mosaka alia bitekuteku ya mosaka siko soki wana boyokani te nakozwa courage olamba bitekuteku ya mosaka te non nakotangela mo eza na frigo atelalaki alia kaka mais le kola kimi ezali tala mbila bite kute kwa lia ya mosaka so ya mosaka ekoti mbisi ekoti ma na wana ba osiko bite kute ekoti mbisi ekoti makayo ya mosaka mokolo liwe ko yana ebite o na lengela mwatango nzamba pesinga natuni ngai natuni bato ya mboka bozoka tolengela mwatango nzamba pesi biso luka kimia na moto nyonso pe tolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal nzambe ekoya change bomoto na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi boloko na nzambe eleki makasi tout se paye ici bas makambo nyonso tosalaka bandeko efuta maka awa na se ya moi lelo eza mobali moto oza na kanda moninga azoya vers yo aza kotuna yo mokolo yo mpo kosala mbeba mwasi mpe akosilika ti soki mwasi akangeli yo kanda eske okoza na kimia ya kovanda na kati ya ndako na bato toujours ke emission nange ezala mpona kobebisa te kasi ezala mpona kobongisa toyeba kozala na dialogue mibali mosusu bazalaka boso akomikandakanda mpo ayebiki asa zuma makango libanda alingi batuna ye te oke wapi o obimi ozoma erne parce que mwasi alobi ke ata soko abengi na telefone aokata te ekosone titititi yango mo esanini yango mo ekati ekosone tititi yango mo esanini yango mo ekati donc je te calcule pas quoi ce n'est pas bien eza malamu te papa tia kimia na kati ya ndako mama pe tia kimia na kati ya ndako libala po ezala malamu mobali fo ozala na comportement malamu mwasi fo ozala na comportement malamu mpo bokoka kovanda bien balobi te kaka moko fo ozala makambo okosipote ezaka makambo atanga okaza lelo tokoma mutu nyonso akalingela bomoi na ye mutu aka mpona nini nakofa na 55 pardon napofi nakofa te na 70 ans nafanda nga moko sina nyoko mingi na vi na nga mwa ndambo avi etikali oyo nakolinga suka na nyokwama te yango bozomona ba divorce eza kosalama matin midi soir
pona kozanga koyeba komikitisa, pona kozanga koyeba ko se faire pardonner, pona kozanga koyeba kopesa moninga esengo. Et surtout surtout que sur mibali ba finga ka lisusu basi. Ba on so ba matisa ka susu niveau. Ake so na niveau ya ba insulte. Eza malamu te. Eza mabe. Lelo toza weekend. Lelo toza weekend. Skonde ko ah tsela kana ndako na milelo kande benga zolela. Te. Papa soko tali. Luka kimia na kati ya ndako. Ba mama soko moni émission bo chana papa atala. Na sepela kana base mama total ki amuna papa. A partir makamona papa a changé. A partir maman le baki na mon papa be. So na cha o cha susu mama nitu. E na cha mama nitu te po ani. Ah, yo susu. Ah, na moko abina ke ira o tu na mama tutu na mbetu. O ko se la ngala sala te alubili ka moko ah ya ona sale. Ya ona ya ko talisa yo. Bandeko. Pour nous ressourcer ça pour nous n'allant pas vite écouter qu'on a encore combien d'heures pour on va dans la midi 30 13h 11h44 11h44 dans une heure retard là en tout cas na tiki bino na kota na olamba na relaxa bino temps na olamba vite écouter qu'on a na le baratou ce qui est bien dans pour na opé ça te ka se rendre pour na kubomisa mutu o yebi pardon te pardon c'est une puissance qui libère ce ko yebi comique ti saté ndako libala ebonga na orgueil te lolendo ebonga na ndako libala te même mobali koza na lolendo pa mwasi na ote même mwasi koza na lolendo pa mobali na ote il faut boyeba kelo ba bengi pardon, se faire pardonner, il faut boyeba ka humilité comique ti ça ya on ça la bonheur na kati ya ndako ya libala même côté mwasi même côté mobali waza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja so ba côté ya mwana mutu aza na bomo yo kufela baboto sa nini o profiter na matière. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu. Abonnez-vous. Bossa abonner na Eliane Nitu TV. Bobosa na pété na kochaka ba commentaire, bobosa na pété na kochaka ba j'aime. Soko tali o moni osepeli mais tiens moi j'aime ça ni écoutez au combien. Soko za posa kochaka commentaire. Tiens, écoutez au combien. Bon week-end na bande konyo surtout. Tamuzamba pesio santé peu malabo mo et beli bazana ba hôpital et beli bazana ba prison. Soko yo kanda kanda ya nini? Pourquoi lui check la carte ya ndako na hote? Kanda pourquoi? Yana ba musuba na posa ba solo la malobezo bimate. Bazo yana ba sonde. Mais yo nzamba peso pe mabo pourquoi kanda? Luka kimia. Papa luka kimia na kati ya ndako, maman luka kimia na kati ya ndako. Dialogue est très important. Boy ba ko vanda, moi c'est mobile boy ba ko solo la. So moninga biso na na posa tous bo solo la. C'est important. Papa. Papa Papa. Na bengo na boy. Malamisatu. Nenga soso alelaka malamisatu. Vi basaka na ngote. Bato bazana no bakosaka na vie. Yana bana mike de 0 à 30 ans. Mais après 30 ans, kosaka na vie. La vie elle est trop courte. Il faut en profiter à chaque seconde, à chaque minute, mais en bien, non en mal. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzama kalu sakumuna zamba nube chanel bana betu. Bon week-end. Bipo pana bino ya mwana. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolieka Kalelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît.
toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Papi